La Bible déclare que par la puissance de l'adoration. Bonsoir la politique sur terrain, tous allés à jeudi 20 juin 2018, tous dans la cour constitutionnelle. Et si on a pu élu à la Mouka au Basala qui est invalidé, n'a pas Basana, Batikalaki, Basa déterminé à la cour constitutionnelle. Je vois que la Simananga besoin de la cour constitutionnelle. Élu à la Mouka, la cour constitutionnelle, Tina Souka. Basana est belé, tout en compte de la Sabino, Néni Bavandi, Baso Bondela, Bawa Zeke, Baso Boa Zeke, Bawa Basana Bachaka Tasbir, Nasa Bawa Bacha Tasbir. Bandeko momoni pembeni na biso zali bilenge ba para pe ba maman ba compagnie qui d'aller safu ba yebele c'est vrai dispositif sécuritaire ezali awa la police doit permettre de na bato ba kota et belé va permettre na ba député ba kota ba vanda basa sitting na bango mais bandeko awa baza koyemba pote bazongisa na bato na bango ba voix bozo kabine moko ne baza koyemba eza bilenge ba compagnie qui d'aller safu ba utsene musika de safu tamboli makolo aye longo na bilenge oyo pona wesa cour que non oyo asalaki ezali expression na bango te yango ndibande ko bozo yemba boyoka bango alekanaki okufa kongo biso bana moamba tolobi boye otika trikage bitaba okatia mpona nini abunda mpona biso yango lelo toyei kodeklare eske bokolala babino pe balekanaki deja tozwa de ya victoire tokoma akatani tokolala okota na kati ya cour totala sikoyo ndenge nini makambo ekosalema toyebi te bandeko na muko bakodetermine kosala combien de temps na esika oyo mpona na kati omoni bango kosala tour tokota to na kati ya cour te bandenge nini makambo ekosalema na kati kuna bandeko baza kosala tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga honorable Ozali Eli ya Lukunga Ozali Eli ya Lukunga moza na côté ya FCC tomonio elongo na bandeko ya la muka to comprendre présence nous a expliquer nini na zali ko compatir parce que omoni bandeko baza ko lela lelo eza mawa mingi parce que mboka na biso e komi décrédibiliser na niveau ya likolo na appareil judiciaire na biso yango wana na ye ko sangana na baninga pour ko lakisa bango ete mawa na bango za passe na biso donc bakanisa te que comme toutes familles différentes politiques mais cela ne justifie pas que bazala invalidé donc en tant qu'élu national parce que tobundaki bitumba zela moko ce n'est pas normal que bazala du jour au lendemain bazala invalidé parce que il y a des comptes à rendre politiquement. Donc pour le cas d'espèce na sepeli ndenge population ezana sima ya ba élus nationaux pour que droit na bango ezonga bazala rétabli pour que mboka izala kimia parce que oyo et comme pesa mbutu na mboka eza bien te. Honorable Bernard Kayumba mingi ya baoyo bazali invalidé eza plus na avantage ya FCC au monter que présence na yo a refungola ba porte bituma so na kati ya famille politique na yo. Non, vous savez lutte toi comme ça la lutte ya république la lutte ya individualité ceux qui ont bien mis député national c'est pour une lutte noble ya population. Les autres ont dit que la pression dans mon mboka pour que le gouvernement sika ezala. Donc, population oyo apesa ki biso confiance. Ya ko ba tozala molobeli na bango. Donc, bango bana makokite ya ko tia pression na président de la République car un député national to molobeli ya za na pouvoir ya ko solola na mokonzi mboka pour que publication ya gouvernement o batu nyos ba kozela ebima. Pe ba arrêt ya cour constitutionnelle il faut être à la revue, ba rectifier ba bazwaki ba voix ebele kasi pona motema mabe ya ba tumususu oyo ba na cesse ba faire invalider baninga na biso yango wana tozali ko décrier makama mabe wana pour que et là mboko na biso to ka senga na cohésion nationale exacte pona ko régler ba compte na ba tumususu. Donc biso ban toi d'abord congolais et ceux-là qui ont eu la chance à cause à la élu, il faut pas bazala pénaliser parce que ils appartiennent à une autre famille politique. Merci.
bato bakanisaki Daniel Safa koyate ako préférer ndako na ya bandal na ambiance ça na bandal mais curieusement Daniel Safa ta parmi bato baya mais bayena bato belé bilenge balandi belé baza kolanda ça vous pensez que kura kosonga na sima po vandi bo te ezali kambute ndeto fandi beaucoup azongi na sima o ezali ndenge balobaka na lokota français la symbolique tokolakisa mawa na biso mécontentement na biso beaucoup ya démocratie na mboka yango mawa na biso moni etoko ekolakisa matanga mawa mboke choli e mboke kei. C'est une interpellation à la nation. Ce sont des députés nationaux. Ozona nangai oyo moni basangani boye biso ba député ndenge balobi na lokota français nous sommes la conscience critique de la société. Ah tu ko la yo monango depuis 60 ozelenge mayele makambo monango bangunza carbone basalango kasavu basalango bamulele basalango kinzenga basalango ah pona koloba ete molimo mosanto komi kokita na baimboka molimo mosanto ya kotalisa ete bwanya mayele kolinga mboka kolinga nzela ya pole ya bosolo demokrasia ngonga yango ekoki na oyo ba opesa bazongisa 5 personnes te koyoka te mboka eza bitumba bazongisa 5 personnes pona boso bazongisa batikala na balali pongi toko bunda pona biso nyoso intérêt ya communauté yango wana likambo foto pesa bana na biso baimboka bayeba te bitumba ezalaka pona communauté pona libumu te pona yo moko te wana eza so bitumba te bitumba ezali tango baimboka botelemi pona mboka pona communauté pona lisanga tango yo telemi pona yo moko ah ono koti na nzela supu ndakala okoti na nzela fufu nzela libumu okoti na ba sentiments tribaux soki court kati lelo te vous êtes capable de ça combien de temps combien de nuits nesika papa oza opposition sika oza opposition lenga nkoite ola la ngai oza opposition batakala te oza opposition sika soko tali maele okomona mulela za na katia soko tali maele chomba za na katia soko tali maele sendo za na katia soko tali maele kasavu bazali soko tali moni lumumba zali soko timoli somoni Tshisekedi pas zali awa oza opposition ya libumute oza opposition mayele ndenge balobaka la lokota français une intelligence doublée de la stratégie politique. L'expérience nous a rendu sages. Touti wapi na dictature o meki bazingi yo to komina to simo mayele yo kasi to sa mino to sala lobby biso to lobby te to ebo non to zo exiger courte to zala koliki ate ba papa na biso aku bazali bato mayele pe bato abwanya ni siko babeti di baku o babengi erreur matérielle bakoki pe kozonga sima pamba te balobi na lokota ya français l'erreur est humaine. Ozola na ngai tambola kana moto ah mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique. Ah l'erreur est humaine bakoki pe kotala te yango babengi erreur matérielle ici que zalaki 10 et comme 11 ici que zalaki boy ah na nzela yena tozala koliki ate ba papa na biso bakotalisa te ici que ezesika Daniel Safa ici que ezesika Dongo Mobutu ici que ezesika bazongisi biso nyonso ici que ezesika ya Cheribe Okende ici que ezesika Daniel Mbao ici que ezesika ya nani Raphaël Kibuki ayete yena la moniete azali ya Raphaël Kibuka ayete wa mitali bango parce que na 0h to sala la grande invocation parce que bele unza ba robim oui 0h to bele la Mbumba Philippe to bele la Mwanda Mateya to bele la Fumuki Mbangu to bele la Papa Mpadi to bele la Baeba Mata oh lelo ba komba lobeli na biso à 0h juste c'est que encore une fois tamboli makolongolo ngaza toujours makolongo molimo wa Gandhi kati na yo molimo wa Gandhi molimo wa Tshisekedi molimo wa Kimbangu la synchronisation des esprits supérieurs bazana kati na ngai alors na konzela ko mikitisa toza makolongo pamba te peuple mtatomboli biso nini ngana kozongisa ya peuple moto moko ta relier sa peuple mobimba
tokozongisela peuple se limemia komikitisa kozongisela kitango nyonso limemia kozongisela kitango nyonso matondi kotalisa ete otindiki ngao boso na bunda pona peuple wana eza bitumba biso za baeto ndenge balanga nzembo banda koyemba tia mutu bakata to bitumba pona Congo eza bitumba ba mabota na biso te donc déjà moni boye ezali ebandeli ya bitumba na baimboka tokolakisa mais de manière pacifique to fingi motote to beti motote to yende pona kotalisa démocratie basala kapé bongo ata lobi tozali suna mokili ote bayeba kotika soki solution moko favorable ezwamite ezwama te pona ni baimboka eza biso kati basuki na bango na ndenge bazali non ezwama te pona nini mais soki ezwami te on continue à revendiquer jusqu'à ce que nous allons obtenir nos droits autour senga lelo ezali ba rétablir biso dans nos droits ndenge balobi na lokota français que justice soit faite yango wana que justice soit faite pamba te esiko justice ya ezali te eza mabe yango ememaka bokabwani kanda toza na elikia baza banganga maele boloba te mpo na mbebo esalami nde toloba te mayele kimi bango te baza banganga maele bapapa na biso papa Lwemba bapapa Mavungu bapapa baza banganga maele bazuzi na biso bazali bongo la symbolique même de l'élite du pays niveau bango baza nango mais erreur eza ime bakozonga bakotalisa te otete yo uti wapi ozalaka wapi na nayebi yo osala nini ton apport dans l'évolution du Congo dans son processus démocratique yo apportani non luka mutango to sala débat nayebi yo tout na olokela oye babisinga tiaka choko na olokela oye parce que lorsque un homme se brille la peau c'est l'intérieur est vide na olokela oye dukela ngai yengane mais bino zake miso balingala a osala débat aya pena na langue jour en to sala bosolo mais na France na français na ebita o na ndimite o ya merci to sane débat parce que omoni niveau ba jeune wana soki bakati makambo baza bato kofunda suna leta pamba te opesi mabota na biso pasi opesi ba électeur na biso pasi opesi mboka pasi pona nini bino bolingi bomema corruption pa lelo ebaka corruption na Congo ekomi na niveau aden ekomi na niveau aden donc biso ba Daniel Safu tozo bunda ponga za anti corruption dire en cuir anti corruption 10 millions 20 anti corruption parce que qu'est-ce que nous allons léguer à des générations futures dis-moi Daniel Safu natika na mikolo boni na mokili boni olingo pesa nga 50 40 ans, natika na mikolo boni na mokili. Et qu'est-ce que moi je vais léguer à des générations futures? Tout ce que je peux léguer à ces générations futures, fouiller la corruption, refuser la corruption. Et ça cancer, oyo salate, botonga mboka na binote. Mais il doit y avoir des modèles, les leaders dans ces paradigmes-là. Donc baza bato ba pesi pasi na tondi bazuzi na bisope na lolengo basali chambre spéciale. Kotali sate lokuta et kokitango nyoso te kozalaka likolo ya pole. Jamais les mensonges et kozwa likolo ya vérité. Merci. Konanga otete. Comme on est baimboka baeba ce sont des gens qui devront livrer à la population. Comme on est ça otete Lokadi Doudou. Papa na zali vice-gouverneur. Nga papa kufa. Nga papa kufa. Aza na bo moité. Ye papa na za vice-gouverneur. Na compte pas PPRD. Babanda ko renier kala. Biso zango lokwa règne. Te banalobi babanda ko renier kala na mboko. Pa bango ba iba jewana. Il maîtrise la mafia électorale. Kaka bango bazalaka. Kaka bango. Kaka bango siko bayebi bango bazala tamboke campagne basala ka campagne te bayebi ndenge nini c'est la rabino na cour ye muta remplacer Kiziamina na 2011 na 2011 akoteka ninga ko lingo kotela pesiko mais yambalo asuki akota te pa soki yo gagner kimbangu ça doit gagner nzambe ba gagner ka été soko telinga na campagne ngai je fais l'apologie de Fumu Kimbangu
qui est le premier citoyen à avoir posé les problèmes à la fois de la citoyenneté, à la fois politique, à la fois tozana linga na bosana yé moto ko bananzela bitumba bonsomi Fumu Kimbangu 30 ans de prison. Mais tala ndenge botomboli Mandela. Tala ndenge boza ko mitombo mabino na bino. Maintenant botomboli Kimbangu te. Ce qui biso soto telemi to landi nzela Fumu Kimbangu mboka oyo eko changer. Ba oto ko benga ba leader ba mo iloko na ko senga kasavu bulelo. So bokomi se héros. Ikusala malamu na bana biso. Ba koye bazalaka nani? Un bon gestionnaire. Hein? Symbole. Il y a gestion, il y a nkita ya mboka. Bato wana batomboli bango te. Boko tombola bato mususu to koyeba te. Eza mabete papa Lutumba eza malamu. Mais baye o penza pe basala. Boko tombola bango te. Et comment c'est balanga nzembo. Balanga nzembo esiko ayoki bayembela ki chéri nae mokolo moto wana zatabi allez botombola kuna héros national bongo Kasavu bwe bongo Kimbangu botombola ba mukoni tango bayebi bato kuna na parlement botombola ah Rosil talande ko lobi Rosil tomboli Rosil kaka bango kaka nazo banga mikolo musicien kufa batombole su héros bazo kufa pona bino Mutuza Kabe professeur na ngai ya psychologie na université akenda batu bayebi kutute Chamalenga Ntumba akenda batu bayeba kutute mais kaka bango balanga nzembo osola na ngai donc lelo eza to na biso na kimia mais yo kanisi ne to lali boye basi na biso na bandako bafande kimia bana mabondeli bafande kimia te mabondeli pe mutema duku baza peuple te yo kakuna bakoyemba manzembo biso ne tokoyebisa peuple bozana kimia biso toza mutema malamu biso ndenge mondi biso ba député boy bato bakokamba biso soki balingi balala basambela nzambe sunga ba député ba invalidé baza mutema malamu baza lokola ba soudanais baza lokola ba soudanais pona nini bwa motama pona to mutema malamu tolingi mbokoti yo ki biso topesi ba mot d'ordre tozangi ndengolu to makasi ya kopesa mot d'ordre bavota biso ti bavota biso soki tobisi batola ale go ekosala mape bongo mais tolingi nde Congo nous sommes des amoureux de la patrie toboko sala lokolo ezosala malamboka mususu biso tokufi mingi misala eza te oyo bakokende nzela mosala bafuta mape malamu te ozona na ngai oke na est bamama bakoviole bango nzala likambo ya Congo lelo eza likambo ya nzala tala moto mosusu akondima bapesema pa mibale na tongo alia me babambola ngondo babamboli ngondo na mokongo mais soki bakopesa etali pana ye akondima pasi ya nzala l'équipe nyonso olandi ngai ya et les Congolais sont à ce stade là les problèmes du ventre tout ça na makambo belé oyebi lelo eza na ba o babengi les sciences hein ya nouvelle génération biso ezate boyebi kaka faculté droit faculté médecine il y a des disciplines scientifiques on na mboka na biso ezate lokola kotanga mopepe ezali kelasi bana na biso bayebi yango te mopepe moni mopepe eza na kelasi nango mais oh biso tozalon kito tozalango ne balobi na lokota français les études sur la transformation de nos richesses ezalité awa kaka au professeur en droit public eza mabete eza malamu mais mayasika oyo ko tombola nkita tozana ngote merci honorable zela na suki sa yo yakite olembi yango ozolanda kolala na biso omoni to seki moto apasi soka seki ezalaka esengo bamba te mwa pasi na ye ekiti mwa ndambo pasi kaka na motema ezali ozolanda ngai na dimine c'est ça un guerrier c'est ça un guerrier c'est ça un guerrier dans l'esprit même de Chaka Zulu. Tu comprends un peu là? Dans l'esprit de Chaka Zulu, c'est-à-dire capable à défendre sa terre. Tala batebele bakoye bate révolution bandaka na batebele te ataka nde monito ko ya kolala ka boy c'est déjà une révolution oyo
c'est déjà une grande révolution. De moni ba député ba rola là. Yo moni soki ba komi ko botola ma belé na yo. Oza so moto. Oza so moto te. C'est les motos les mat. Na on a diminué te, na ko diminuer malamu. Mokolo kura koloba. Ah? Alobia. Yo lobinga la kondi. Mais kasi bitumba mboka te. Ah? Mokolo kura koloba. Ah, Daniel Saf. Tozala ki erreur matérielle. Libonga na yango. Soko kozala no komona kindoki. Omona nemba la mom munene. Buchabuli. Kumpatia. Merci. Ozola na ngai. Merci na. Mais ngana suki sedoko moko. Ha? Na suki sa. O eza message na tindeli ba papa na ngai. Ba papa na ngai ya cour constitutionnelle, ce sont nos papas. L'erreur est humaine. Hein? Bazongisa biso na ba droit na biso. Hein? Biso ne tola libo. Tous ba lion tranquille. C'est vraiment un message que je donne à tout le monde. Même au président de la République. Nous sommes des lions tranquilles. On ne provoque pas un lion tranquille. Ça, c'est un message que je donne na Congo, na Afrique, na communauté internationale. Nous, députés nationaux, tolali na cour constitutionnelle, nous sommes des lions tranquilles. Yo kanisi Soudanais le kingai, yo kanisi Algérien le kingai, yo kanisi Tunisien le kingai, yo kanisi Égyptien le kingai. Arole kona kanda. Ah, ale kinga te pona nini? Ba koko nanga ba bundaka bitumbali panda. Ba koko nangai. Mes arrière-grands-pères ba kufa. Ba bete lisasi o azana sima yepe ba bete lisasi ba kufa ngai koko na bango. Yo kasi ba konfuka ngai. Mes ancêtres ba bunda pona lipanda na mboko oyo ba sopa makila na bango ngai koko na bango ba komonela ngai na simbi likonga te na lobi be na monoko me ba koko na nga ba bundaka na likonga me nga na simbi likonga te makonga ngo pe zali kakika Congo. Merci. Pratiquement 22 heures. Ndio. Est-ce que vous avez sema cour atani patena ma siège mu Assemblée nationale? Shida yetu haiko kusema kama kuru itatupatia siege ndio au hapana. Ndugu, Kongo hii ni Kongo yetu sisi wote. Kama unaona watu wamechaguliwa hapa, tuna watu wamepata sauti 1300, 1200, 15 wa kwanza mu circonscription électorale yao ma territoire. Kuru inawaramplace na wenyewe walitoka wa mwisho. Kulala yetu hapa iko symbolique. Ni kutafuta kuonesha watu kama nchi ya Kongo imeshuka chini sana. Kuona wale wenye population iliinua leo wanajishusha. Wale wenye population iliinua wanajishusha kwa kuya kulala hapa. Na haiko mara ya kwanza tutalala hapa. Tutalala kesho yake mpaka sasa tutasikia jibu yabo. Okay. Na wakati tutapata jibu na sisi tutakuwa na jibu yetu. Unajua nilikuwa nimesumulia na ndugu moja hapa. Ameniambia wewe una 1040 wamekuchagua Mwenga. Mimi na 1020 wanichagua fasi fulani. Katikati ya wale watu 1040 mnawaza kama kutoka nyumbani kwenda kuuchaguzi kuchagua mtu na kusema katikati ya watu wengi wamekuwa wa candidate, ule ndio anapatia sauti kusikia kama serikali cour constitutionnelle inakuya kukamata mpango yenye haiko munjia ile population isema. Manake wanatafuta wale raia wasimame. Sisi tumwambia raia, kila watu wameenda barabara, wameandika mabarua. Sisi hapa waavoka wameandika mabarua. Mimi sikuandika barua. Mimi na ngoja wale wenyewe wamekaa kukutana pamoja, wamesoma masomo kwa kusema ule mwenye alitoka wa kwanza na 1040 akuwe wa mwisho.
na ukamata wa mwisho kutia wa kwanza, wafikiri vizuri na waangalie wapi wanatafuta kubeba Kongo. Juu inchi kwenye vibaya ndio vinakuwa sheria. Kitu moja tu inastahili. Nini? Kitu moja inastahili. Nini? Ni kusimama na kupinduza. Ndio kitu inastahili. Fasi kwenye haiko tena sheria ndio inaongoza inchi, inafaa kusimama. Na nikiwaza kama unajua kama sheria kubwa ya Kongo, constitution yetu, wenyewe waliandika, walijua juu ya nini. Wametafuta kuepuka kama watu wa moja wanaweza kukutana kufanya vitu venye haviko munjia ya ile constitution. Wamepatia raia uwezo na nguvu ya kusimama. Article 64 inasema kama watu wachache wanakutana, wanakamata mipango yenye inavunja hiyo sheria kubwa ya nchi, sisi raia tuna uwezo ya kusimama. Na raia iko watu wote. Tunaweza kuwa 200,000, tunaanza kule kusudi Kivu na tunafika hapa. AFDL imefika mwingine, hakukuwa constitution imewaruhusa kufika hapa. Na leo mbele ya uchaguzi nimesikia wamoja yuko nasema wamekamata nchi na vifaa, mwenyewe anapenda kwa watosha. Nimesikia hiyo neno. Lakini hawakuwa najua kama kuna wakongomani wengine kesho wanaweza kulamuka kufanya hiyo hivyo wamefanya. Sisi leo hii anasikiaka Swahili. President Akura ametoka kule Kalemi. Na Utende basi. Umalize. Nasema mchuluba hakuna shida. Umalize. Nitafuta kusema kama leo tunakuja hapa kwa kimya. Mumeona hizo tala tumeleta ni mwangaza. Akufi. Akufi. Seribo kende toza 22h. Bobanzi ete sitino bokenda ngo wapi soki cour azongisele bino oyo boza ko senata. Bino nde sengeli botu na cour na détermination biso toza nango. Paul déjà lelo tokolala wati na tongo to continuer pe lobby. Soki basali makambo ya sembo te. Tokoza obelo wana parce que tozali expression ya légitimité ya peuple congolais. Spécialement cour constitutionnelle, il est 22h40 na montre na ngai. So komi na suka. Mais bango batikali na sitine. Au moins na Congo bato komi ko kanisa makambo autrement. Ba ye car c'était le côté la police azawana aza ko sécuriser bango. C'est vrai police a permettre de que batu na bango ba base na bango ne koma robengama ba côté longo na bango batiki kaka quelques cadres. Ne ozomona weza ba député na ba député les élus du peuple. C'est vrai bah c'est là qui est validé mais baza na vocable wana ko sala ba député. Ba lobi ba ko kende na loko ti na suka. Ba vandiawa. Balé biloko penze ye bandeko balé na yebite na 4h soki café rozala mais na minuit ngana zo pika parce que Daniel Safa bi na minuit akobela espace moki mbangu akobima na ndako ya Bena Luamba akosala loko mota ko peseka mbote yebisa yeke no yenda lekaki wana ya lobe bomonaki Daniel Mbao ndenge abondela wana safu Daniel
mais Daniel Mbawa bonda ka lobi ko bima ye moko te et le rôle Moïse sengi ke ya bima na Egypte ko bima longo na ba israélite nyoso zaki na bango wana za bango ba lobe nini ko komela bandeko est-ce que cours a kozonga sima est-ce que ndenge ba rumeur ezo circuler ke ba kozonga saka 5 personnes ko salama vraiment bongo to la na likambo tina suka. C'est vrai mbula elanga côté libango bozaki na tango mbula ndenge mbula mesana obeta na kisasa benga ba palangana mais heureusement elanga côté libango bazo pika mais nzambe pas au sunga malgré langa mali les avena makasi na elanga turo donc ata avec short à pamba eko simba ce qu'il faut comprendre bandeko mususu baza awa bayaki Kinshasa kala mingi te po baldegaki ba député so bakuta na makambo moko billet ya kozonga komi pasité mais volontaire kozonga ko expliquer na famille nini kenda kende kuna pendant 5 ans mais na salika 3 ou 4 mois na zonga awa pe heureusement ngungi zate ngana vande siko na moni ngungi te donc mu pepeza moi bien bomone bande ko bavandi balobi ba lampe wana baboy ko na torche chinois ba na lampe ça fa lobeza symbolique ça le roi na village coureza la raté ba pelesi lampe po ngengisa honorable Kibala lobi soki bandeko bazongi te et ozala soni non seulement pour na parlement mais ko bandati likolo naza ko zongisa malobo bango balobaki po ya lobaki na Swahili bato nyonso bazali baza ba élu ya ba groupe moko boya bato ko boya ko zongisa bango ko za pasi mingi soki bomoni bango ndenge bavandi biso totie moi point toluka biso pe café po biloko la bango to ko lia te to ebite ni ezaki na kati mais ezaki quand même biloko po bandeko bele bali yango bandeko so bale basana makasi toluka café mais to kosonga awa na minute 30 totala ba prière o Daniel Safa ko sala mais to moni ba bondela ki pe Daniel Mbawa kambaki bat na prière bandeko ba bondela ki mais na on se pela mingi na ba position oyo honorable Moussa Clément maître aza ko lalela donc il y a une attitude ya prière mais ndoto en commun ndezaka problème bande mususu basa ko lota ke ngana leka muninga leka te problème za makambo to kola na position mo mais ndoto ko sa ndenge moko te merci na problème bamba oyo spécialement ayaki merci na lande nyonso aboso na politique balandi biso d'un peu partout aux ali ba élu à la muka mais to oui ko noter ba quelques absences bon natanga bango te po ko sala moi passe mais plus baza esprit moko mais na moni mingi ba nationaux ba provinciaux bazate te vitesse que ba provinciaux bazano na moi feeling wana ya kozana parlement na ba assemblée provinciale na bango mais la majeure partie ba invalidé ya la muka bango merci to otala bango net no bina minuit mais to ya pe na 6 heures pour totala soki ya solo ba continuer na kati kuna na cour bato baza sous-souté ba esi soki baza ko se réunir quelque part est-ce que baza ko se réunir ka pour na dossier to baza ko se réunir bon mon mécène ne ba congolais ba mesada 20 juin spécialement ba bandi makambo ba ko suka nango api merci na bino to tomboli maboko to tiki bandeko molimo nkole batela bango mabe comme la bango te na butu po ezala volonté ya population nde bango baza ko sala merci na bino.